chinois eza bilo nyonso eza na kati awa eza nsima ndako eza biloko pene uta mikili lipa mpe esalamaka eza lipa nsima ndako lipa ezala bakalite ya bien mamu nyonso bien donc bavie na biso nyonso ngoto tokotanga bavie lombo makiadi bavie na biso kiasi ediambo te botiaka supposons botie biso dans 20 minutes lipa ezobela bozeli 20 minutes ekoki après beli to ndeni normalement ezalaka na baminute totiaka minute wana soki ekoki tobimisi pate emati na table yango wana alors biso ezalaka te ko emati na table evanda baminute ndenge baboulangerie mosusu ezalaka mais soki biso kaka awa minute ya kobela ekoki tomati na table tokati mbala moko babuli nango wana yango topesaka na baboulanger bamorcele bamapa ntango bamorcele bamapa baklasse na mesa existement bandi kofaçonne formule ya bamapa oyo tosalaka awa bamapa comme ya 500 francs comme ya 700 francs comme ya 1000 francs pour toza na 3 sortes ya bamapa tosalaka 500 700 1000 francs alors bon bakomba mapa ezali lokola lipa ya 500 biso ato bengaka ngo crack crack ya 500 lokola lipa oyo bakomi 1000 francs non. Bonjour, bonsoir, podcast. C'est moi votre MLC compte El Mara de la presse. Moi c'est mon poussé. Moi c'est pas qui est belé entre Manila. Les cours de la presse au message au Benga. La Maradona a toujours la mille. Donc je peux pas l'émission sans la remercier ma boss, la mission son boss, il y a une boss Oni sans oublier notre caméraman, Londres on a checké. On va pas la faire sa boss la maman ou à travers côté maman là, maman Laura Chou, pas de belé puis la personne va bonne émission sur ya podcast. Mais puis c'est pas possible de nous sauver vraiment parce qu'on a la terre pour faire des émissions pour partager na bino. Ya on ne peut pas sur ma place sur cette découverte, on t'a si gère autant musa micro balader. Quand on est mesana na kati na chaîne na biso, il y a biso podcast c'est notre barakaka chaîne des actions pour le soutien du peuple. Nous on a qui biso ya biso podcast okenda rappeler ba orphelinat to pesa biloko. Ndeko pa nga sunga bana bitike ko mettre li bakute. Numéro za na bande de cash on contacter biso vraiment Nzambe akopambola bino. Voilà, très chers amis internautes, El Mara de retour sur scène. El Mara Zawa pi rotuna tuna. El Mara lelo aza na mabele ya ngiringi na nubona ngiringoto. Bisika oyo ba rotuna El Mara yo sa ngiringi. El Mara ayeko sa découverte, ne ko sa l'émission découverte ndenge ba sala lipa ya koni. Aïe, ne mike batte belé vraiment ba sa déjà ko CP là. Le boko découvrir ndenge ba sala lipa koni, hein? Lipo penda Christine abiso moto o kangi penda pati wana maboko. Au Tchango Péana Koni, l'IPP si formé, et nous avons solo qui te venu au Ebiango, et notre préfecture Bongo, na Veni Makanza, où est-ce Aveni, Yamounene, où est la commune d'Iringiri, si Mananga, on a dit soit Gambela, soit offensif, ou dire soit Chaba. Donc, tu es au Lucamo, Boulangerie, Mozara, Pembe, on lit pas Makanza. Tout le monde qui a bandeko, oh, bah ça la lipa, ça la lipa ya Koni, Nengeni, est-ce que différence c'est Zalara? N'a pas mapa, oh, les gens Boulangerie, bah ya. Naba oya baya tout ba kombote donc on s'appelle plaisir d'avoir tout nyonso vraiment ba rezo temps ya kolanda émission na biso lelo bo pesa ngata na kokota na rezo na ba ndeko ba sala ka mapa na rezo ba maman oyo ba sala ba commande ba bisa biso ba avantage ni pe ba zo ba copie parce que sur le tali beaucoup plus na Kinshasa ba maman belé ba préférer ami ko sa bongo mapa donc bon moi so mutelo sala on so sala ba avantage te mutelo sala ngoto ezala bongo donc lelo pena toujours zo pena temps ya ko lakisa ndenge ba sala ka lipa ya koni batali sabiso ba maman ba carte na ba zo rapé et salaire ne za ba boulangerie mususu toté est-ce que nyoso wana tokoye bango ngai na bino kaka na émission na ngai lelo na lobaka kaka tous ala toujours branché pe connecté la chaîne na biso et ya biso podcast El Mara de la presse azonga bino calamité pour pesa ngata na kota na boulangerie ya mapa ya koni o bengi référence nango a weza lipa ya makanza. Donc merci beaucoup nous azonga na bino. Voilà, très chers amis internautes, nous avons aussi découvert lelo ya lipa ya koni. Nous avons peut-être découpé à ça awa au balexis ou bien à agent à ça la rappel mapa. Donc yé pe mbutu to rozo pe
moi tant ya kosolo na ye to décortiquer sujet to ça nango lelo avec biso li solo li pa basala kango ndenge nini et ça la ndenge nini ba matériel ni ezali à représenter les biso ba matériel o basala li pa koni tout ça sur une différence ezali na mama pa auto liara ba tout le temps ba izini on parce que auto ça les années découverte. Papa bonjour. Bonjour maman. Kombo nani? Bon kombo na ngai eza Yulas le Fuma. Voilà. Na zali travailler na salaka na boulangerie Makanza awa. Esika bozomona mama pa kitoko na libanda. Voilà. Ndeza produit obiso to salaka na boulangerie Makanza. Boulangerie Makanza. Et sonné makasi na ba mapo to liara pena ba ipaki banini bakanga journée c'est Makanza la fin. Vraiment biso bina jeté biso bina to salaka produit kitoko. Alors ba peuple na biso ba congolais bazo consommer ngo kitoko eza pina produit oyo to sala na qualité moko bien pona ko pesa ba ndeko na biso ba congolais balia yango pe na ndenge ya kitoko wiki bato beba boya rolema pa bino babima pa koni bosala ngona maboko mona lipa musu mona la kati bisi linzaka lipa musu mona la kati bisi singa moko mais c'est comme si pena bosala rapena ba pati ngo bien te na biti sondeni. Non non non. Vraiment biso awa to sala kango na maboko te. D'abord to zana ba machine o sala ka ba pati lamba ba pati lokola ba pétrin électrique. Très bien. To zana ngo na kati to zana four ya pavayer. Voilà. Yango ne muté tumbaka lipa. Pétrin électrique wana e sala ka na machine ya courant. Voilà. Et koko sala na maboko jamais. Donc to sala ngo na machine. Tango lambi pati. Debi minutes nini o sala ka na pétrin. Pour partir bela, ce qui partit beli, de bimisi on a table de kati, tant que kati, de diviser on a ba diviseuse. Alors, de ba boulanger ba façonner yango. Ce qui ba façonner yango ici et côté fermentation. Et puis si tu as un ministre ou vimba na kata fermentation. Ce qui bimé na fermentation de et juste au kene okota na four. Yango sala mapa musuli pa musumu lai musumu kuso bona bana ndauza papa so mi mapa. Muna bana ba opona. Awa nde fe lipa oyo kaka pina lipa ya mulai ya Makanza e banda awa lipa ya mulai wana donc e banda ne na Makanza lipa mulai yo lipa ba 1000 francs mulai lipa mulai boy uti wapi awa nde mutu e sala lipa wana Makanza ba na katuma ba to ba pe ane open na boulangerie pende e banda déjà ko sala mapa ya koni boulangerie oyo na ne otozali nde to sala pina production na biso na four à cône. Oh, il n'y a pas vaillé. Bon, en tout cas, il est dans le mois temps, peu 23 ans. C'est une boulangerie calée. Boulangerie à l'éloti. Ils ont donc tout ça la production est bien, produit pas bien. Alors, tant que tu as la population, na biso bandeko na biso ba congolais bazo sepela kolia yango alors yango to continuer toujours ko sala musala kitoko siko ba mama oyo bayaka neti ba mama bayaka awa ba carte na bango ni ba pesaka ezalaka peka ndenge ezalaka boulangerie musu to bino otaka ba avantage koleka ba boulangerie musu ba mama ke na ko ba mama bon justement ba mama omoni esika eloko malamu ezali balandaka ngo kaka esika ya malamu donc vérité bakundaka ngo te atako kundango batu bakolanda yango alors comme ba découvrir déjà que produit ezobima a eza kitoko yango mona ba mama bazolanda yango po ebi ke tango ya su produit wana biminango batu bakobelele wana lipa ya Makanza yaka mama ezalaka kitoko yaka na lipa wana lipa na biso Makanza to yebi yango ezalaka kitoko alors Makanza yango yo Makanza yango donc tu m'as battu le moni oyo ça va ni bosela yango peka na boulangerie mo réaliser la nga ça ni banzete ezat ni o pena banzete oyo utapena na nzela mai mama baya oyo ka pena mama baya uta na nzela mai na masuwa voilà biso to somba ngo pate libongo kuna toke ko somba bakar ya ba ben bona ba 3-4 car to somba ka ye ukita awa nde yango mutu to tsaka na ba moto kuna yango nde tumbaka mapa yango pena mutu tumbaka mapa ezo mbatsa moto pesi moto à température kitoko botango li peso bimana four pesi couleur boka pena Makanza yango pena no ba koni oni mutu sala ke to zo bali pa Makanza na ozo ngaka bi ga ye bana poto ba lela lipa koni neti yemo grand sœur na ngamo kera ni miel de pour Allemagne lela lipa koni et puis ça biso est-ce que différence ezalaka
Mais la boulangerie, c'est différent, c'est différent, c'est éclairci. Différence dans les alliés, pourquoi? Différence mingi c'est la matériel. Pour ça, la place Moussou, bazan a pété l'électricité. Bazan a four à pavailler. Différence c'est la casse. Mais biso tozana. Voilà si mandak bozo chamu na robo. Boulangerie c'est mandak. Pété électrique et lamba ka pati na machine. Ne différence ya ngwana tozana four à pavailler et tumbakali pa pour bima makanza. Ne différence ya ngwana na ba. Non. Le gérant minel ba pembe pe victoire kanga jubani ba ipak ezana bino bino leki. Ipak ezali na ndenge ya ipak makanza pe ezali na ndenge ya makanza. Voilà, donc réalité en okay. Merci beaucoup. So moi dit on biso présenter les biso ba matériel au bossé la mapa afin que to que pas maman to ba soki ba maman ba sala ba carte na bango ndeni mamulega ah moral vraiment c'est la même moral nangai to sala musala kaka ndenge za na sous forme ya découverte na biso de sala lelo na commune ngiri na boulangerie et munene o ba na comme ya makanza donc tozongela bino kala mingi te toza toujours branché pe connecter la chaîne na biso et ya biso podcast merci. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kundi malikolo na nyoso. Pomo sika to witi nini teto moni na nyoso to sali mekondi. Voilà très chers amis internautes, bah abonnez biso nyoso ya biso podcast na biki boza déjà ko sepende de Robert Kaka, tout ça est déjà en train na biso de quoi présenter les biso ce ba matériel au ba ça la lipa ya code parce que débité est-ce que différence c'est ça na ba boulangerie wana bo yebit na o ya code donc ngala boulele ko code peut-être pela ah mais na on a milingate na yebite ndeko atali sa biso nanu ba biloko ba ça la bina lipa ya code o ningi sa bana poto bana partout le monde so ba yepena ko passer ba séjour na bona Kinshasa ah donc pesa ngapina tana swana ndeko papa to malobeza panayo. Bon vraiment biso awa toza justement na boulangerie Makanza na commune Ngiri. Alors boulangerie Makanza toza croisement ya Gambela Shaba na katikati. Vraiment tozo sala production nini quoi. Toza sala production na biso na farine ya FAP poussa to monango mo ya rapena parce que biso linga so tozo loba bazo mona bilili voilà na FAP justement to ça un peu mélange na mino voilà pour bimisa produit kitoko pour na ko servir bande ko na biso o bazo ko sepela ko lia produit na biso na kati ya boulangerie Makanza justement to ça la ngo pe na matériel o ya ba pétrin électrique. Voilà. Le col la pétrin électrique oyo nde mutelamba kapati. Lamba kapati qui na minute oyo ekoki ce qui ekoki pati bimi justement to bimisaka ngo na table. Pour être clair c'est que bozala ba minute botaka. Supposons que botem dans 20 minutes li peso bela bozeli 20 minutes ekoki après bel tondeni. Normalement ezalaka na ba minute to tsaka. Voilà. Minute wana soki koki to bimisi pati et matina table. Table yango wana. Alors biso ezalaka te ko matina table e vanda ba minute ndenge ba boulangerie mususu ezalaka. Voilà. Mais soki biso kaka awa minute ya kobele koki to matina table to kati mbala moko ba bouli nango wana yango to pesaka na ba boulanger ba morceler ba mapa. Tant ba morceler ba mapa na ba classer na mesa justement ba bandi ko façonner ba nini ba formule ba mapa auto salaire awa. Voilà. Ba mapa comme il y a 500 francs, comme il y a 700 francs, comme il y a 1000 francs. Voilà. Pour tout ça on a 3 sortes ba mapa to salaire 500, 700, 1000 francs. Alors ba mapa wana tango ezobima et kotina tango bango bazo façonner pardon. Voilà. Ba si soko façonner et continue la fermentation. Tant que vous avez la fermentation, vous avez la fermentation de Mouteko-Pesa. Mouteko-Pesa. Parce que si vous avez la table qui est rapi. Tant que vous avez la table, vous avez la boulanger, vous morceler, vous façonner. Et justement, tant que vous avez façonné, tout ça est la platine. Tant que vous avez la platine, vous avez la fermentation. Fermentation, yango nde mutu evimbisaka mapa. OK. Tango evimbisi mapa na betagere ozomona oyo tina suka kuna. Voilà.
tozwa kuna na suka yango gonfisaka mapa soki mapa gonflé justement totali montage oyo totumbelaka yango soki ekoki ali tomemi yango tobimisa yango na fermentation tomemi yango na four na four côté fourrier oyo atumbelaka mapa po ebima lipa alors soki ebimi awa tozomema côté four ezali soki ebimi awa na fermentation tomemi yango na four ntango tozomema yango na four nde na four côté oyo ntango tozomema yango na four nde na four esika batumbaka lipa oyo balobaka non bakotisi yango na four batumbi yango ebimi lipa alors bamateriel biso tosalilaka ya four à pavailleur ne différence oyo toza nango par rapport ya bamosusu na biso toza na four ya pavailleur na pétrin électrique. C'est comme ça que c'est comme si vous salara ma partie nous sommes na maboko aussi ma maboko par rapport à boulangerie monsieur za machine ou les apona retracer ou les apona balusa ni babenga ngoni ko balusa farine donc mais bino c'est comme si vous simba na maboko biso to salaka ngona na machine ya pétrin électrique yango ne mutelamba ka pati yango soki sisi ko lamba pati alors ba diviser to zaki nango awa et zuzu bapan alors na technique ya maboko nde tozwaka moi ba formule mapa na ndenge ya maboko to façonner yango soki to façonner sili tozwaka tozotia yango tozo classer yango ba formule ba mapa o to sala na ba platine oyo kotaka ordinaire platine oyo kotaka pain ordinaire na pain français alors pain français ça oui c'est terrible terrible alors awa to kotaka pain ordinaire na rond na lipa ya rond pot bomona bama pa mususu ezalaka ya buli voilà na ba mbinzo nyonso to wana to salaka yango ekotaka pe kaka na ba platine ordinaire alors eza ba produit obiso to zo produire na boulangerie na biso makanza toza pe na responsable o kambaka biso na kombo ya papa Félix Kabonzo ya yende mokonzi ya boulangerie o nde mutu encadraka biso nde mutu o asomba ba matériel oyo et ça la rabama pas auto produire na kati ya boulangerie makanza. OK, merci beaucoup papa na kati molobate idée o ya kozwa idée ya kosala lipa ya koni et uta bino wapi? Bon, idée ya kozwa kosala lipa ya koni. Normalement lipa to bandaki kosala ngo liboso na brûler. OK. Alors tant que to moni qui dépense ya brûler ya kosala ngo na carburant et zo consommer trop. Très bien. Alors maye lepe o ya ko ya ko luka comment to ko s'en sortir to yo ko zwa idée ya ko sala brûler voilà alors to yo ko sala four ya koni to kuma ko sala yango na koni alors pavailleur basali ba technicien pe basala ka foyer ya koni pour ebima kitoko ndenge e bana ozana kala ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe unga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana opesa biso bakoma bamaba toyeba bon bakomba mapa ezali lokola lipa ya 500 biso ato benga kango crack crack ya 500 lokola lipa o bakomi 1000 francs to benga kango sukusu bon lokola oyo eza na ngambo basangisi na mbinzo ya 700 to benga kango mbinzo o pain français ya 700 puis wana mususu pe eza pain français ya gâteau na ordinaire ya lipa ya 1000 francs ya ordinaire ba mapa noso bosala aya ngoka mususu pe oyo batu basombi des exercices ezali boletu ko ba 1000 francs ya ba pain français dans la kaka chaud lipa elia makamakasi
wana Cécilie déjà. OK, merci beaucoup papa. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini. Voilà, très cher ami internaute, boki ndenge ndeko o asala na boulangerie ya mama makanze balobaka boulangerie ya lipa ya koni ninga uti ko lakisa biso ba matériel o basalelaka lipa koni mais ndenge to boulare za rapena ndeti to boulare te to moni ba biloko nyonso penda bazala ba farine na bango et puis ba biloko tout basalelaka mapa ata mo différence ezali na ba boulangerie mususu mais ça va sinon ça va basala mapa na bango kitoko ni to lobaka na kala chaîne na biso lo sala musala pona ko sepelisa batu pona ko kobisa su babone bakoba koleka donc to préfère sur la skola ba mama ba wetela biso ndenge a tactique DG le kaka awa carte basala ka ndenge nini est-ce que bazo rappeler salaire tout basala ka ndenge nyonso wanto éclairci bino kaka na émission na biso lelo to moni mande ko moi ça azoteka tout ça peta ya ko solo na betela biso li solo ndenge nini makamilika ana boulangerie na bango ya lipa ya makanza o ba okumisa mbote mama kombo nani Komona Nina. Marina to moni azoteka mapa. Yupo ozwaka na kati ya boulangerie to ozwa pesa misusu. Ngazwa na kenge me mama so mutazwaka. Mami nozwa awa. So makambo ke na ndeni. Bosala ka ndeni. Si to mona ba mama ya mapa ba tanga na ba carte. Ba carte wala za ba ba pesa ka bilo to tango bozwa ka mapa a chaque ba matila bilo monta to ndeni. To ba futa ka bilo tali service na. Eza nde bango monde mutu ba pesa ka pona fin du mois ba kati mbo na bango a carte. Ali ba futi mbo ngama. Supposons que mutu nga kota ano sala commande a sa ndeni. Ayega na mbongo na ye ozwi mapa no akomeli o carte. Ozwi osiminde okay. Sikopona ko gagner ne bo gagnera salaire ezaka soko teki ebele no kozwa mbongo ebele to beza primo ba tabino no kozwa salaire moko bino nyonso ndemo. Susu bazwaka ba 200 ba 300 000 francs 1000 congolais. Francs 1000 Congo. Bazwaka bongo. Skoneti yo boye. Oza bana naza bana. Ça bana combien? Bana 5. Bana 5 est-ce que beaucoup la bon mbongo a mapa to ande o mapa za ba ko muso sala. Na boko la ba na mbongo a mapa. Ça à peu près combien des années bano ça comporter ka mapa? Na sepe des années pe belete. Combien? Na zoara mapa 20 000 to 25 000. Mais où mena musalo te? Na umena. Ko message no pesa na bana baso balinga ko lukati ba mona ka soki mutu azoteka mapa sika za mutu pasi ngana koteka mapa tenga fona sala ka na bureau mais yo ozanju to makasi boza tantine boza na bana na ondimi oteka ka mapa debi so lilobe ko zala pona wana wasko kana pesi na bato yo ba o ba lingi koteka te fo ba bandaka koteka bakende pe liboso nde so toke liboso. Mais ah ba bonus pesa la na boulangerie na bino. Ba bonus pesa. OK, le bam so lo bezate. Ba saint ba nini tout ça. Wana fin un mois 42 za to bozo salaire. Na fin de mois ka. OK, merci beaucoup. Voilà très cher ami internaute. Beaucoup de maman pesi bena briefing abi ye azwaka na boulangerie o te mususu mais le quoi maman na bango azwaka na boulangerie o yango pesi ma flash mais et on sala beso lo loki bena ba maman o bena ba za bena ya awa. Ba o bena ba yebi musisa ya nzete ya bani source ya mapa makanza ba préféré biso pena ndenge makambo kinda pour ba maman belé wana c'est comme si bazo pesa bon déjà salaire parce que tozo déjà na fin du mois peut-être ba maman bazo pesa bon déjà salaire na bon ya mapa li fusi ba lo bara pesa makambo zo makambo lo ba toujours tout ça la branche peut connecter la chaîne ya biso podcast na que lo maman musuto lo bilango après nous on ko la minute merci beaucoup merci ya kolobizati minga kolobizati ya biso yango oyo eza biso na biso na mo tongo tongo bonjour yaya boni pepele yibe ana makanzo sani wanga za bena mwana makanza ne grandi na yibi bena quartier bien ngiri ngoto mabele mame moni ali boso boulangerie na yibi tiso mo royeba pe moi histoire à boulangerie otote. Et ça à boulangerie je le connais tala d'ailleurs coup au maire na ngama Paulin parce que maire ba bandi na boulangerie yo donc basaki bana mikina ndi ba koli kaka na boulangerie c'est tout son nom ma Paulin pour to soki na yo mais bonjour bonjour yaya on santé maman
Santé Nangolo Nzambe na Zabie. Merci l'autre yo visiter bino babima ba makanza ndezo pesa makambo ana ngingi na ebité soki to koyeba boulangerie za boulangerie kala to asika. Non, boulangerie za ya sikate. Boulangerie za ya kala depuis 1976. Wana ngana za na école primaire na première primaire boulangerie e bandi ngai pe na bandi ko zwa mapa wa numéro 1 ya ndako ezanga ne na telemia. Soko leo na telemi ko témoigner pour na boulangerie parce que ça boulangerie moko za boulangerie kendeki sango. O bayebi boulangerie esala mapa kitoko. Mapa oyo ngana sali awa na mbonga mapa oyo yango ngana tangisi mwana ngana sa témoin ya ndako oyo nena telemi ngana na ko témoigner pour na lipa oyo. Soki lelo na tangisi mwana ngati na université mbongo wana onga na futele mna vale uti musikata ka na boulangerie eza boulangerie munene oyo banaki partout ma patina basango ezokende partout eza pena lipa oyo babi ke lipa babi awa se boulangerie kufeza na li soute boulangerie kufate ti lelo ezali preuve ozomona ba mama ne bazozwa mbongo omoni mapa na libanda boulangerie kufate boulangerie ti lelo ezali boulangerie ezali ata mwa kokoso eyaki pase ezalaka nango eza makambo ekomaka me boulangerie lelo ezala kotelema biso ba mama ti lelo tozozwa biloko preuve omonika ne bazofuta ba mama na ningi na bete kutu seteleka mafuta awa makambo eleka ndeni po mutu ai mama koma koteka awa esengani carte basalaka ndenge nini mapa basalaka ndenge nini biloko nyonso éclairci parce que ba mama ebele baza na ndako baza mpe na besoin bango koteka mapa me bayebaka te esengaka nini esalaka nini donc voilà esengaka eloko te ezaka yo moti ya volonté na makasi na yo awa nabengaka awa eza mosungi papa oyo aza mosungi asungaka biso mpo atalaka mbongo te atalaka oyo moto aza te soki oza na mposa koteka soki oza kaka na sani na yo na sachet na yo ye ata oza na mbongo te akopesa yo biloko okoki koteka oyo ofuti mbongo apesa yo biloko oyo koteka ofuti mbongo soki mpe ofuti te yo kaka me na fin du mois ndenge eza boye bakofuta yo mbongo soki ozwaki niongo akolongola oyo aye niongo me oyo yo bénéfice okozwa moyaki maboko pamba kasi pourcentage yo eza tozaka na pourcentage tozaka na 25%. Pour na 25% ndenge ozosalela ça dépend ndenge yo kosalela ndenge bakofutela yo baba boulangerie simanda bosaka mapa na maboko omona lipa musozo lia bomoni suki na kati omoni ile omona kati simanda kute mutako sote eza grand boulangerie oyo eza simanda kute eza boulangerie munene boulangerie lere bandaki à l'époque wana donc ozomona yaza na furu te ko ba furu ba brique basali awa na cité oyo eza ba furu ngati bino bomoni yango eza importé eza ba furu euta na poto e yati ndeko moni boulangerie etelembo salaki boulangerie munene o baye ebimisa mpe bato bapension bapensionne babima bazwa mbongo na bango bazwa na biloko oyo bapesa bango comme cadeau awa na boulangerie malgré bapapa ngo lelo malheureusement mpe en son âme baza lelo te en vie mais bazwa bapension na bango bafuta bango bapesa bango mpe bakado oyo esalamana te tomona te na baboulangerie cité même na bamindele kutu tomona yango te mais awa esalama même biso oyo tosungamaki na makambo ebele ata na bamaladi oyo na liwa awa na boulangerie patron oyo asunga biso mais la quand tu m'as le mama ni za ba boulangerie musu to rotanga ba kombo te ezalaka po ba no livrer le mapa faut pesa le repose le logo est-ce que ba makambo na pe ezalaka exacté to mona ata na boulangerie musu pesa schéma pesa mbongo pozwa lipa muso to zana mobali kuno be osali me awa to pesa schéma mais to pesa mbongo te to pesa nde schéma kasi mbongo to pesa te soki loba ndenge bazofuta boye ngai moko conscience na ngai nayebi ke ndenge nazwi boye tika livrer nasombela ata mwa jus boulanger nasombela ata mwa jus topesi mais oyo te napesaki schéma napesaki mbongo wana nayebi yango te namoni mpe te ngai nazwaka mapa napesaka schéma napesaka mbongo te. Merci beaucoup liloba suka zo eza te mama bon liloba suka eza te liloba na ngai asuka kaka nzambe kaka pambolaka biso patron oyo apesa ye makasi aprotéger ya bomba ye mingi parce que boulangerie esungi biso mingi na baveuve na baorphelin vraiment tosungami na kati ya boulangerie ngai naza témoin ya boulangerie parce que depuis 1976 à l'époque naza mwana na koli na musala oyo natangisi mwana na ngai na mbongo ezowuta wana ndako oyo ngai nde na témoin ya ndako oyo nde na telemi boye
oyo bakoloba makambo mosusu bamakambo mike ezangaka nango te mais na minute oyo mabe moko te eza na ndako oyo. Merci beaucoup maman. Message vraiment eza partage boki ndenge maman beti pena mbela ba bi boulangerie oza boulangerie pamba te. Muso ko lega ba moni boulangerie o akasa ko pamba eza ba boulangerie pena etangisi bana ekolisi ebalisi donc maman on nous va posa père motika mapa yaka na yo ni maman briefer kaka tout soit na artiste tonyo moi ngingoto yeva lera lifa makanza solo ouais donc ngai mono d'abord non nali ande lipa oyo puis mukolo lipa oyo yaza grand poète to benga président Félix Waze quoi voilà mukolo wa bungo yende idéologie mukolo plan voilà aibi masolo awa ezana lipa mo pete kama awa ba baibite ba benga ngo sans sel ya solo sans sel on eza pona bata ba diabète bani bato ba bela ba malade ba sucre mingi so bani bazwa lipa na ba ya kande awa le régime régime donc exceptionnel na bango ba benga ngo nini to mona on se ko za to mona ngo donc bon na éviter sans sel le minute ba salité po et ça la souvent par rapport à commande so bato ba commander ndi ba yeba sans sel na bango donc exception na biso na bato mususu yango na ba saka lipa ya sans sel. OK siko ateke mwana ngiringi ba boulangerie za ngo bela ngingi to za ba ipaki oza boulangerie mais comment bino mobeta ka c'est lipa makanza aussi longtemps que biso lo benga ba mapo lipa simanda ovi ba sanga maboko mais on les a que machine mundela tieleke koti ba mo lipa bimi mais nous on kumisa makanza mona ebite pour idéologie et comment misunye be na kati ipaka kondisa tondeni et bon par rapport à quoi à mon état pas qu'à réunir ah peu déjà boulangerie peut ça déjà réunir peu déjà mais ça quand que sauf que différence nous sommes lingane ipak musalingane kanga journée musupe alingane makanza da lipa makanza lipa lelo te ezaba mindele ndi babandaka makambo bato biso bato mwindu te oui ezaka mindele jati campote Félix Waze quoi yemo le vieux kabonzo mukolo bora peyango na maboka mindele etika pe na maboka na bango da ba machine eza bilo no seza na 4 eza simanda ko eza biloko pene utamikili lipa pe sala maka eza lipa simanda ko te simanda ko lipa la ba qualité bien mamne so bien do ba vie na biso no sangoto to ko tanga ba vie lombo makiadi ba vie na biso kese diambo te pa ba kese diambo ya ngwana ngambo ya zo la biso na ngambo ya makanza voilà da ba vie na biso belé balia lipa oyo ba remosinga l'ambassadeur balia lipa oyo bata danger balia lipa oyo déjà lipa mo abia tongi azolia lipa tongi pa lia lipa ngo bisa bana poto bana ngalinga wa gayara na skona panzango na bimisi misuni otingo mo tike na tiki na ba mo damo skona madesu tongi voilà très cher ami internaute maintenant tika bozo tout sous la tongi boki ndinga ambiance penezo c'est passé à na boulangerie ya lipa makanza donc ngamo pe el marape nteke mona ngiringi na lia pe lipa ona bomba ginde la bimisi on bongo o mete lipa o so bandika séance lipa o chaque temps sozo les kabou moi gâteau ne bando sanga te po nananga idéologie gâteau ezaki toro moko donc bozo pour maman ba so kota c'est makama bezali mais tonga na bosani bon moni c'est comme si ba foot hein paiement nengo bobo écoute paiement donc moni ba tondi bobo ba yo salaire na bango tout travail mérite salaire donc ma mère va kembaki pendant mois mobimba et comme ce que taba za père récolte na bango nous la boulanger musu ba fanda musu 4 mois impayé ba maman ba futa bango te sala ma paye sala ti ta 1 mois impayé et tika la salati soutenu ba mère bango yo baza ba yebisa 1 mois impayé salati awa moins koki oyo bendi lar na yo direct. OK. Merci beaucoup. Voilà très cher ami internaute, nebi ki ba bona biso nyoso ya biso podcast vraiment boza tellement ko sepela na découverte au El Mara de la presse ko sel labino na commune ngir na avenue Makanza na boulangerie ya mapa ya Makanza ne baloba lipa ya koni mais lipa ya koni mo ya kitoko lipa ya koni za ki bato belé ba liango no kotanga ba komoti ba vie na belé ngiri ya kasa fu ya bande na kotanga ba komoti nebi mo mi yebi puis ba bona biso nyoso na bana poto ba ya kino e na kina bitenga na lela ngali pakoni ba mama na solo ba mama bazali na paiement mo to kota ko so pela mama mingi ezate potela ka mama mbongo esera pour muto za la concentrer mingi to sabonaka au mone miso s'abonner au liker au partager commenter on peut sera biso motivation motivera biso pour à la prochaine émission tout ça va découverte ça bien j'espère que na banaki ne banana annonce na lo baki bien to ça découverte au kotaki
bandeko ba travaillera awa la biso ba matériel o ba sela lipa ya makanza po lipa makanza za ka kitoko bomonaki tout le monde ba maman ba la présenter ba mapa ba pesi ba koma ba mapa na bango o ba sara na boulangerie na bango bandeko pe bazana ba lobby ndeko pe accès comédie to cho mona ta mona ngiringi pe tongo tongo à défendre pe kaka lipa ya boulangerie makanza to lobaka kaka TV za radio te bililinde el lobaka na sima caméra to zaki bon notre réalisateur Jordan mono ndo simba pe ba image qui to ko mikona podcast pourquoi pas ne remercier ba boss na biso o ba sala pa biso do zala boy mon boss Roni Malunda sans oublier Yannick wa pourquoi pas na boire su ya biso mo cameraman à Londres wana checking pourquoi pas na pesa ba remerciement na notre maman Laura Chou mère boss maman Laura Mathieu maman Laura Chou moté ma boss live maman mo social sur la kitoko makasi bambote belé on a plus bambote la famille na famille mialou sans oublier ba solide Dorcas Mbala ya mira qui cite bambote belé et l'odi la maintenance na bunde sur la musale sala makande ngezala bambote belé ni womoni to bandaki ne bande to kumatina suka ba maman baza poser la mbongo na bango ya paiement ba futa ka ba bazo futa et puis ezo biki sapela ba mabote be ba mbe ba lobi a ke batangisa bana na mbonga mapa mama o afana ndako zozela ka mobala pesa yo yo mo zo milu la ozo ngasima na vie moi si so mobala zo luka yo pe faut sala effort faut luka faut za la femme forte ba maman ba kata ba pogile ba 5h apona avenue ya bana ba otangisa bana ba université le ba fondi be ba zo bien ba so tali na ba parcours na bango ba maman ba zaka ba loteka ba mapa donc on a relaxé na Congo faut tout luka mingi découverte ça bino ya ngwana bondi ba sala lipa o pa linga essayer ameka kozwa exercice oyo balakisi biso na boulangerie ya lipa makandine na lobaka kaka soki na profiter soki pena nzamba zongi te ngana bino to kutana à la prochaine émission quand moi je vous dis bye 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 na koti pena to lipa makandana lia bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisanyo sopo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela